Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est vous bien gâtassi de Bundes naza bien. Système à vidéo. Bon mona sima ka ndenge jekendaka kwa. Na otambola naza na nzela. Tuke na ngoka bongo na kati ya Bundes. Na pesi batu nyonso tu balinganga bambote batu batalaka ba émission pe batalaka ba analyse nanga bozwa bambote na bino epai ya tasi de Bundes mama bana 5 mois ya libala. Bandeko na ngai. Na to solanga na bino to sa mo analyse mukie par rapport ya Bogis Bompema ndenge kutelinga libanda to solonka libanda na ndake émission mona tala ba émission na mi mena ki parate mena moni oyo to sa mo analyse ka ya mo mukie et ça ka mo bien makasi ekeka kitoko makasi kaka ndenge jeke ndaka kwa Bogis Bompema na moni asala émission moko azoloba sur Weranson azoloba sur Weranson bon nga nga ba explication ebele belenga mona munoko boyete peut-être la msusu makambo msusu ya lobi te na ko bakisela o ya lobi nga na ko longola na lingi to yo kanani Bogis ebongo to sala nga na bino analyse souci na ngai nazaka na besoin na yeba au juste Bogis Bompema elo nini Weranson na sala soit disant ou atekela Weranson banzembo atekela pe ba papa wemba banzembo mais nde na lobela ba papa wemba te abundana kana o ya Weranson soki ezaka foti ya Weranson to foti na ye na ebite me oyo vreme komi likambo mosusu po natika komona place Weranson na reponda ete Bogis Bompema kaka mutu ye mutu ayaka kaka ye mutu ayaka na ba émission donc asokolaka na ye alati aye na ye mpona koya koatake mutu oyo arepondaka ete sikoyo na omituna nanu question ntango Bogis azoya kosala ba émission ba sortie médiatique aza mutu ya JB mpiana po après avoir kolonge pa papa oyo mbakotaka epai ya JB ba jibe ba opekisa ete so ba jibe ba pekisi ete ba otiki aloba ba ya za effectif ya biso ya orchestre na biso te azo sala sentiment na aloba pona Bogis azo maltraiter kombo ya Weranson na ba émission ezaka ka wera sala boy wera embaka demi ton boy depuis banda koloba biloko na bandeko ndeko Bogis yo mtoza grand chanteur oyemba kitoko 0 album 0 succès bilan 0 JB mpiana oyo zo kote la za meilleur chanteur wana ezaka na tango akala eza nostalgie même JB wana nana ngana poema JB te tolo ba vraiment vérité na kilelo JB mpiana pa yemba sou bien te akomandeka musicien ya studio na boye pe JB mpiana pe ma mpanga ma trop ba demi ton pe le karawana ya GT tala no ebiselo moko mutu kaka nde il faut batu azana ba fan na ba linga ba sepelani kaka modèle wana bongo ba omona na bongo koyemba bien na malamu na ete aloko mwasi soki alingena na mobali na bato ba ofinge mobali wana mukuse mobali na maza niveau na yo te yo toza mwasi mandengo ozalaka boboa kama bokolinga mobali aboy mwasi azomona te azomona bolingo ande mona bafanya ba musicien surtout ya maison mère tango yo zolinga olakisaki Weranson azoyemba soki demi ton ndenge yo loba wana ekotikala ko changer nango te na bafanya ba ya Weranson ba olinge kaka ba otonitsele ka concert yo pe otonda noka na keto na yo ndenge ozopa na keto bandeko na nga na oloba susu mingi te na tia nanu mwa video yango mwa muke to landanga na bino après koyoka ye nde tozonga to ya ko continuer analyse na biso na tiaka boye ezalaka par rapport ya ke to comprendre makambo na oloba eza vrai po nga na koselaka bato makambo te nalanda ba detracteur ote bayaka so na sali analyse nanga be ko finga yo tala ye kuna ndumba tala ye kuna munoko munene tala ye kuna be bamba kansaka so ba lobi nanga be ba affaiblir nga bo lokuta mbe bonanga modèle mobile nanga mo alinga ngo asa valida tabino se bo finga ngo luvunu ekozalaka modèle wana mino boyebi na poto ba star combien ba osalisa ba mbebo ba osalisa minoko omona Angelina Jolie wana tala mbebo ya yete ya kosalisa ya ba botox na poto batubela yango batonga izaka mbongo ngasko na mbeba kitoko musuni bongo bo alokuta sia bino bozwa basi lowanga bino matu bofinga nga na nzela na otambola pardon na tela bino na Bogis to landa bongo tozonga toleka Wera a présenté ses condoléances na clan Wingé na papa chéri JB mpiana et puis atina papi Kakola a représenté na matanga. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Toyoki ke Bogis a sala ki ba sortie médiatique a critiqué Wera aux de lusu makambo yo tiraki déjà. Non, voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Banda musique et zone à poto, combien de concerts à orchestre bête na poto? Ah moi belé quand même Moi belé. Ouais. Est-ce que naza liberté au baki na oki ba orgam na ba musique.
na posé question naza artiste et musicien so na bi ke bana bon on est libre de faire l'analyse tu es libre de faire ça les photos à la paix de la liberté si on est libre de faire ngai bogisi bompema na tanga ikoma mutu ndenge nini ngai na lubwaki libanga na mulili bato bagangi bo se reprocher na nini ponga ya cité komba mutu te ce n'est tinga la fa na bato be basala ba analyse ndeni na koyi ko bakke mutu a pointer so atteindre comme on a c'est ça ba bassesse na oni kitsa pour rien nga na tikali ko cité comment mutu te musique beti belé na poto wa fallait abeti mbale belé faire mbale belé hérité ve Félix Oase quoi ba la fanda ye question yaki na moment mabete non nga na tala bazu réponse ba coller ngo mutu nga na zo sala moment te naza libre l'esprit nanga oui oh naza patriote naza mutu ya esprit nga na koza te ke nazala ba raisonnement moko be kolanda ba vie bato nga na malanda ngombe te na pe lukoso de notre JB Piana chose que batebele bandima était que ko sala mais salamien il a délégué wana ezali ba mascarade ezali ba hypocrisie on dit maranini non wana ezali ba nanga bien wana ezali ba hypocrisie ezali ba mascarade ezali sincérité présence à Kakol les sincérité te Kakol azali président bango ya Ségué bazalaki président vice président ba Domer nyonso nga na yebaki yango te titi na moto ayebisa nga ngo na matanga ya Ségué na Bruxelles oyo tosalaki d'accord ok donc ayaki na compte ya ba Domer po petit blaise azala Domer ezala Domer ya BCBG moto akolongola ye te kaka Domer congolais mais koyoka ke oyo bacondoléance wana c'est archivé ya mensonge tolingi yango te toboyi toyini tozala na bato ba sincère atala mokie wana o BCBG o nga namonaki wera zoyemba tolingana tosalisa na Séguin mokoni Séguin azalaki viva wera lazare tolingana tosalisa na Séguin oza na bompema kote wana alobaki tokanisa bawei alobaki tokanisa bato batika biso ozala mpe exigeant mingi te wana point de vue analyse ok d'accord ilananga bien toza nango besoin te ezala mutu akoya ezala mutu apresente bacondoléance mutu akosekwa aza te mais oyo ezali important bato bakanga lelo soki président JB aza na problème toana besoin te wera lekango bacondoléance tolingi yango te poni te tolingi yango okuta amitié wana bompema soki mpe wera aza na problème président JB mpe apesa te toboyi ngo mtafa na kwe na ye poni bobotsa guerre sika na bana bobokoli bakoli boye lelo malembe tokosa koma bana te bana baso bazala bana bakomi na ba 26 25 27 nazolanda ou bien pourquoi ozo exclure bango na sa question na ngai pourquoi longoli o na makamba oyo longoli o pe na makamba oyo non parce que tolingi d'abord qu'est-ce qui te donne le droit de le faire ok explique-toi donc ça veut dire nettoyer la photo dans la liberté rejoindre dans l'équipe habité so wenga bet na poto bet musique à Michael Jackson te et quoi un problème mais Félix Oase qu'on a l'équipe na Michael Jackson Michael Jackson yemo mutaleki azate non yemo na nous père son âme na Congo na bato ba copier Michael Jackson te mutazate pour vivre ça ko l'équipe pour que ba otu molai de ça veut dire biso to komi ko lukaso to na ba média fo ba la biso ba parole to ba tia so que to kate Bogis il faut yoyeba peke na ndenga mabete na esprit ya bien wera son pe abondelaka na ye pe soki camarade yango soki ndenge nini onde ozokanisa mpe na wera na JBT eza tout simplement mpe kaka ke bazalaka bamoniki moninga akufi na orchestre na ye yango apresente bamicondoléance donc soki yo ozwi koloba kopekisa beseke batindi yo mpo soki batindi yo te okobanda oleko ya koloba boye te wera son mpe toutefois mpe azali mpe na besoin ya JBT aza na besoin ya JBT yeba kaka ke wera son ndenge aza wana aosala miziki ne ana kwen na ye donc jalousie nyonso tu oyo obimisi ene obimisi eza mpo wera so na réussir soki wera asalaki bampiaka na baconcert bande kobeta bosgiso bande koleko ya koseka tout simplement eza bongo mais yo nde moto oza wana te oza mie place te ya koyoka koloba ke wera so ava na kwen na ye jibe na kwen na ye yo avant wera so bazala bakamarade na jibe yo ozalaka wana ozalaka kutu yo ozalaka wana te tango babanda na kati ya bandali kuna bogisi yo oza ya na biso alemba wi wana na kowanga te mozaka na lembo ozotambwa na baorchestre mo ya bangaba na batubouge ozoke oke na la vignora otanga na baorchestre wana te oya kotingama na jibe mpia na po ebike visibilité place evandi tango wera son baza na bandali baobeta miziki na bango ozalaka te soki mpe wera son arekitaka mpe jibe mpia na te olingai mpo ya kobundela jibe mpia na nde ozobundele lelo pourquoi tosala basambla boye donc bino boza na facilité ya koya komanke wera son respect na miso ya bato soki odile manzaka bimi
wana ekomi ke afingi président JB wana bobenge siko président afingi président JB amanke respect ekoti na bafamille mais bino ntango mino bookota na kati ya vie privée ya Weranson kolobaki ayebi koyemba te boyeboye kofinga bofinga wana eza problème te donc bino namoni bolingi batikela bino bofinga na bino Weranson bozwa ye na bassin bosokole bosale o bolingi mais barépondre bino te soki ka barépondre ekomi ke afingi président JB odile aza impoli bon nande pa mabe te na esprit ya bien odile ne mtatikali mpe mwa na munoko ezoloba mpe bato bazoyoka mpo Sankara de Kunta wi akomi lokola mascarade moko boye aza pembe na Weranson me azosala basystème atindika tia kale mpo Sankara makambo boye akoki koya ye moto ayebi mpe mwa histoire mpo odile aza leke ayaki après Sankara yo mtoyebi histoire koyi koya ozwi kiti ovandi wana omeki mpe kosolola nani kosolola Bogis osololi ye mpe na esprit ya bien mais yo siko okoma kosala système atindika tiakal ekomi siko système ya obundisaka moto boza na ye place moko ole oya kobundisa enemi na bino yo oza mokolo Sankara oyebi mwa histoire leka yaka obundela biso na likambo oyo totala ndenge ebundaki Sankara no ezala ekobima okoma onjeli okwa bakisala otetwa na makamba boye bazo emilie Weranson boye bino bolingi odila bima te soko odila bimi point faiblesse na bino ke aza impoli azo make mais azo défendre pe logo na ye logo na ye pona ni bolingi odila bima te bota ndenge Bogis azo si saka Weranson respect soko Bogis baseri mo akoma ka kombata ki kombata esimbi te olongo na ki kombata okoma eko sambelo zuna batem ki pasteur esimbi te okoma ozonga na musique moki Bible ezoloba na biso soki mutu abongoli motema akomi mwana nzambe nyonso ekomi nouveau oyo akala nyonso tu ekokoma ancien ndenge nini yo makamba kala ezokoma ancien te oza toujours kaka na BCBG oza toujours kaka na makambo to na bafutilité ya makamba wenge soi-disant papa pasteur okindoki te bandeko na ngai ata kutongo batingamaka na Weranson nango nzembo ngo peka moko wana oyo kabela wera soki mibale mais Weranson banzembo siko azoyemba nyonso tu wana kaka ya yo nani Bogis yo kasi loko oza grand chanteur oyebi koyemba bien sala kaka album moko ya kitoko esala nango wow po kabela bapapa oyemba ebeta seke ya yo moko mpe ezala wow po tolembi makambo oyo ça sous normal te tolembi makambo Bogis makambo sur le bien ezalaki bien préparé au préparaki on a émission olobi ke non tant on le calo na émission na zo esko ko répondre affaire Michael Jackson oyeli biso ko makamba Félix Oise quoi parce que eza ba argument na oyo yaki na poche déjà oyo ko préparer ngo po obimisa ngo loba nde olobi wana tokoza na kimotema mabe aboye pourquoi yo kasi Roger Ngandu tanga leka na émission abwakela ki Félix Oise ko ambwakela wana ayebi ke Félix Oise azalani na succès te vient nga Félix Oise limbisanga sore ayebi yango ki abwakela ki Weranson po depuis wenge banana batika ko sala comparaison ya concurrence na Félix Oise ko te basala la concurrence na Wera biso tout oyebi yango siko tango Roger Ngandu ayaki bango babimi ekomi problème mais wana bokomi ba dictateur bokomi ba manipulateur de l'autre côté bolingi bino bobimaka boloba bosevectimizaka soki bato ya kote mosusu baleki baye koloba ekomi problème victimisation wana nde na musique ezalaka te manipulation bozo manipuler wana ce n'est pas bien po Bogis o multiplier ba émission tozotala ovo multiplier ba émission contre un moko ya makasi na Wera mais nazomona soki ka bata ya maison mère on dirait ya bango eswaka lokola pilipili soki babimi problème ebotami problème ebotami on a bien napesi Weranson bravo na vidéo asalaki na Odile Manzaka koloba ke a validé musala Odile Manzaka apesi ba félicitations c'est bien parce que trop c'est trop na ebité so ba kizola balingi calme vanda boye ba finga Weranson mais réplique ezalaka te ezanoka modèle wana bona ebité so bino tu ba batindika chakal po eza sous normal à ta place moko te Bogis bimisa album na yo comme ça to yo kasi pe to ko sipena to ko bina po to lembi pe na sala banze mungongo pe ya danger mo Bogis banda ko yemba na yo kaka te na ebite so ngani matoyi na ngani banda ko yoka bien te ngana yoki na mungongo danger Bogis o yemba pe te ata batelemela tata batu boni boyi depuis banda ko telemela e okoma ina chrétien obongoli motema opengwi ozaka na sima Weranson kindoki te ata yo moko zo enseigner te ke non na tumoli tata o pe trop na sali trop ke na lukana suki se motema Weranson pe na ondik aroya ne pe ko répondre aroya pété
so ekutu basele okutu azokumba bango te bongo yo kutu mutu oza musika ya orchestre nenda kokumba yo boye kitoko ta hypocrisie ya boye vraiment c'est regrettable hein c'est regrettable na musique tant to continue bozo continue na ki hypocrisie na bino bogisi oleki na kito sokolo olati obongisi bakestion na yo opesi na bakestion bakotuna na papier na moni mwa mobala nazotala bakestion na papier bazotuna wana problème mpe mais soki odila leki ekomi problème ekomi likambo mais eza nini elo mosusu eka mosangi mpa bato awenge maison me bolimbisanga adage obino booloba tout le temps ke wera na jibe baza bacamarade wera na jibe baza bacamarade baza inséparable baza bacamarade camarade yango nayebi te bozaka na nostalgie ya kicamarade yango to nde nini naoloba na bato baoloba yango botikala na kinostalgie to nde nini mpo makambo nyonso to basortie médiatique ya bcbg nyonso to balukaka toujours balakisa haine moko benve ya wera mais omona bato ya wera bacommunicateur ya wera nde nalandaka émission mwa mobali mwa boye soki Johnny soki milongi na TikTok te botika masolo ya jibe aza pire camarade ya wera nsoni botika boye bilo mwa ya bon mais bata jibe mpe na bazo valide yango te bazali bacamarade surtout toyebi mais camarade mpe basilaka na bango te tomona bacamarade kutu bozolia dans mwana mama mwana papa po wera nsoni akoli place mwana jibe te bayaki kokoma deya mikolo jibe aotaki na commune mosusu aye na bandal ebo babandaki camarade depuis âge ya 3 ans 4 ans 5 ans bakomi mikolo balia na rassemble mais omona moninga moko abotoli moninga mobali babebana esila so likambo ezosimba te il faut pas koluka koforcer parce que namoni batajibe balingi te tala bogisi makambo alobi le mosusu mwa be batindi ye kotinda mpo ya koloba ngo parce que kojenga miso ye koloba ekobota problème peut-être ke wera apresentaka becondoléance te jibe pasa eza peut-être batindi ya koloba ngo totika kosala bahypocrisie ke wera na jibe ba bacamarade tokotiki camarade na bango te ata bakobongisa kozalaka na hypocrisie basi mpe bakoli na bango na baage bakomi nango esi baza susu na besoin ki camarade baosola nini baolia mpe so ensemble te bakomi nango mpe na kebakeba mpo moto ya moto aosala vi na ye surtout so ye moninga moko aleki moninga esimbaka nango kaka te keto ekotaka donc c'est ça bandeko wana analyse na yaki osala moke yango wana oyo badetrateur nyonso tu ya mafinga oyo bofinganga bofinga na bino surtout na Facebook bofinga na bino naza nanga kuna te je mafunga naza analyste na otika na analyste bato bakomi ko traiter nga kutu no tu es de bandundu yango na ozo kotela wera nsoni or ke nga kutu kasai vraiment na websa no de kasai mais bakomi singa bandundu parce que bato balata molimo ya tribalisme balingi balatisa yango bato nyonso so lingo sala ozosala analyse na yo bakotisi yo tribalisme to balatisi yo complexe to bakomi kofinga opo banga. C'est triste. Ngaza tribaliste te. So nazali tribaliste na ngena kotela. Ngena na bando zora défense ya wera nsoni te. Na omona ke wera nsoni aza vraiment na faute ya makasi te mais aza des victimes. Yango na ozwa défense na eto bima na ki tribalisme oyo. Yango mokili to mboka ezobonga te pona tribalisme. Bon, nasuki na bandeko. Système vidéo de toujours libanda na kati ya bundes bozala kaka branché awa et pas ya tasi de bundes ou asela no ba analyse intelligente mais ya sama finga wana à la prochaine vidéo bye.